Félix Antoine Tshilombo Fachi. Elongo na président Fachi Congo ezotonga mai misala ezosala mai sanjour emonani na kati ya Congo banzela etongami na kati ya Congo ekole etongami na kati ya Congo yokason etongami na kati ya Congo fils mukoko Il mérite un jour que le peuple s'en occupe. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je vous ai bien entendu me rappeler Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Chers frères, je fais appel à votre sagesse. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Visibilité mokonzi ya mboka 100 jours na Berlin lakisa visibilité mokonzi ya mboka yango modernité te autorité tongami na kati ya Congo na sajour ya pamba aye Fachi kamona likambo ezalaka na tango na yango lelo ekomi betango ya Fachi Félix Tshilombo Fumu Sabata mwana mayele Congo ebotama na 1960 aloko babuna etuma peto swa lipanda premier président Joseph Kasavubu deuxième président Joseph Désiré Mobutu Papa Vital Kayamba IAC quatrième président Joseph Kabila Kabange cinquième président Félix Antoine Tshilombo Fachi Félix Antoine Tshilombo Fachi Sanjou elongo na président Fachi Congo ezotonga mai misala ezosala mai sanjou emonani na kati ya Congo banzela etongami na kati ya Congo ekole etongami na kati ya Congo yokason etongami na kati ya Congo fils mukoko etongami na kati ya Congo na sajour ya pamba aye Fachi merci na Fachi. quel que soit durée de la nuit le soleil apparaît
Ngombomo lokola mwa lisano na sanjour ya pamba mazela etongami Ngombomo yingi ya pamba kitasa ekomi pamba bakola etongami na sanjour ya pamba bopito etongami totia Fatima boko aza moto oyo tamba tindeli biso Fatioza Josué ekotisa bana Congo na mboka kana Mwakaso GD matindelaki biso Justin Kalumba Papa lobaki le peuple d'abord Papa lobaki le peuple d'abord Olembule toyembi na nzembo le peuple d'abord Congo na biso totelema na mboka Congo Banzele tungami na kati ya Congo Baekole tungami na kati ya Congo Bafibe tungami na kati ya Congo Aye Faji Mama Rit Fololo Merci na Faji Ayaki na nzela ya référendum Deuxième président Ayekoya na nzela ya coup d'état Troisième président Aye na nzela ya rébellion Quatrième président Aye na nzela ya succession Cinquième président Aye na nzela ya alternance Fatie Appel Koe Alternance pacifique esalami na kimia nyonso Junior Moewa Bukumbela Bor Aboye ezala te Quatrième président selon prophétie ya prophète Kimbangu na sanjour ya pamba tomoni baexilie politique kozongela mboka oyo bakimaka fati Mexi tomoni baprisonnier politique babimi na sanjour Safrikas président motema malamu boye tokozwa ye wapi ye Fatima boko pembe ayiba te aboma te Papa Beton komisa Congo lokola paradis Église King Kong Church Mama Viviane Faida Mama Molayo Totia Fatima boko aye kozongisa mboka badiaspora nyonso tosimba Fati badiaspora totia Fatima boko tokonyokoma lisusu te na frais scolaire ya bana ingénieur Abraham Lingulu biso bekole ofele bana batanga na condition ya malamu papara tota Fatima maboko po etakende liboso pepe kongole tota maboko akende liboso moto boye tomona te Président Kobana Misala de la jeunesse et de toute la nation Ozana soutien ya peuple simanayo Papa Kobanga te Yone Mopunami Anjambe Dame l'office Junior Vangu depuis Londres Teni Fati Elongo na président Fati Kongo Ezotomamae Misala Ezosalamae Kongo Ekomi esikae Bosabone Jena bino yango wana Visibilité mokonza mboka 100 jours na Berlin lakisa visibilité mokonza mboka yango modernité te Kamo na likambo ezalaka na tango na yango lelo ekomi
Fachi, Félix Chilomboe. Fumu Sabata, Mwana Mayele. Congo est Batama en 1960. C'est Thomas. Alors qu'on va mouner que ma pète soit l'Ipanda. C'est Thomas. Premier président, Joseph Kassafougou. Deuxième président, Joseph Désiré Mobutu. Papa Vital Kayamba, IAC. Quatrième président, Joseph Kabila Kabange. Cinquième président, Félix Antoine Chilombo Fachi. Félix Antoine Chilombo Fachi. Sanju, Elongo na président Fachi. Congo, Ezotonga Mae. Misala, Ezosala Mae. Sanju Monani na Katia Congo. Banzele Tungami na Katia Congo. Ekole Tungami na Katia Congo. Yokasan, Yokasan. Tungami na Katia Congo. Fils Mukoko, Tungami na Katia Congo. La Sanjura ya Pamba. Aye, Fachi. Merci, la Fachi. Quel que soit durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Lokola mwali sano, na sanju ya Pamba, mazela Bombo Moyingi, ya Pamba, Kinshasa ekomi. Pamba bekola tongami. Plus. Na sanju ya Pamba, bopito tongami. Totia Fatima boko ya zamboto yo, tambatindeli biso. Fachoza Josué kotisa bana Congo na mboka kana Mwaka Sojede matindela kibiso Justin Kalumba. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Olembule le peuple d'abord. Congo na biso to telema na mboka Congo. Banzele Tungami na Katia Congo. Baekole Tungami na Katia Congo. Tungami na Katia Congo. Aye, Fachi. Mama Rit Fololo. Merci, la Fachi. Ayaki na nzela ya référendum. Deuxième président Yakuya na nzela ya coup d'état. Troisième président na nzela ya rébellion. Quatrième président aya na nzela ya succession. Cinquième président aya na nzela ya alternance. Fatie Appel Koe alternance pacifique esalami na kimia nyonso. Junior Moewa Bukumbela Bo aboye ezala te. Quatrième président selon prophétie ya prophète Kimbangu. Na sanju ya Pamba tomoni bexilien politique kozongela mboka oyo bakimaka Fati Mexique. Tomoni ba prisonnier politique babimi na sanju Safrikas. Président Motema malamu boye tokozwa ye wapi Fatima Boko Pembe ayiba te aboma te. Papa Béton Komisa Congo lokola paradis. Église King Kong Church. Mama Viviane Faida. Mama Pambola yoe. Tocha Fatima Boko. Aye kuzungisa mboka ba diaspora nyonso tosimba Fati. Ba diaspora tocha Fatima Boko. Tokonyoka malisusu tena fue scolaire ya bana. Ingénieur Abraham Lingulu. Bekole ya ofele. Bana batanga na condition ya malamu. Papara tota Fatima maboko poeta kende liboso. Pepe Kongole tota maboko akende liboso. Montaboye to monate.
Président Kobana Misala de la jeunesse et de toute la nation. Osana soutien, ya peuple simanayo. Papa Kobangate, Yone Mopunami Anjambe. Dame Love Please, Junior Vangu, depuis Londres. Denis Fati. Elongo na Président Fati. Congo, Ezotomamae. Misala, Ezosalamae. Congo, Ekomiesikae. Bo s'abonner, chaîne Abino Yango wana. Visibilité Mokonza Mboka. 100 jours à Berlin. La Kisa visibilité Mokonza Mboka. Yango modernité c'est. Kamona likamo ezalaka na tango na yango lelo ekomi betango ya Fati Félix Tshilombo Fumu Sabata mwana mayele Congo ebotama na 1960 Saint-Thomas Saint-Thomas Premier président Joseph Kasavubu. Deuxième président Joseph Désiré Mobutu. Papa Vital Kayamba IAC. Quatrième président Joseph Kabila Kabange. Cinquième président Félix Antoine Tshilombo Fati. Félix Antoine Tshilombo Fati. Elomona Président Fati. Congo Ezotomamae. Misala Ezosalamae. Sanjoue monani na kati ya Congo. Banzele tungami na kati ya Congo. Ekole tungami na kati ya Congo. Yokason tungami na kati ya Congo. Fils Mukoko tungami na kati ya Congo. La sanjoue ya Pamba. Aye Fati. Merci la Fati. Quel que soit durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Lokola mwani sano na sanju ya Pamba mazela Bombo moyingi ya Pamba kitasa ekomi Pamba bekola tongami na sanju ya Pamba bopito tongami Tocha Fatima boko ya zamboto yo tambatindeli biso Fatioza Josué kotisa bana Congo na mboka kana Mwaka Sojede Tamatindela kibiso Justin Kalumba Papa Lobaki, le peuple d'abord Papa Lobaki, le peuple d'abord Olembule le peuple d'abord Congo la biso totelema na mboka Congo Monani na kati ya Congo. Mami na kati ya Congo. Banzele tungami na kati ya Congo. Baekole tungami na kati ya Congo. Tungami na kati ya Congo. Aye Fati.
Marit Fololo. Ayaki na nzela ya référendum, deuxième président ayekoya na nzela ya coup d'état, troisième président aye na nzela ya rébellion, quatrième président aye na nzela ya succession, cinquième président aye na nzela ya alternance. Appel Koé Pacifique esalami na kimia nyonso. Junior Moewa Bukumbela bo. Quatrième président selon prophétie ya prophète Kimbangu. Na 100 jours ya pamba tomoni bexilien politique. Kozonga la mboka oyo bakimaka Fati Mexi. Tomoni ba prisonnier politique babimi na 100 jours. Afrikas Président Motema malamu boye tokozwa ye wapi Fatima Boko Pembe ayibate abomate Papa Beton Komisa Congo Lokola Paradis Église King Kong Church Maman Viviane Faïda Kama Pambola Yoe Tocha Fatima Boko Aye kuzungisa mboka Ba diaspora nyonso tosimba Fati Ba diaspora tocha Fatima Boko. Tokonyoka malisusu tena fue scolaire ya bana. Ingénieur Abraham Lingulu Televiso bekole ya ofele. Bana batanga na condition ya malamu. Bapara tota Fatima maboko poeta kende liboso. Pepe Kongole tota maboko akende liboso. Montaboye to monate. Président Kobana Misala de la jeunesse et de toute la nation. Osana soutien, ya peuple simanayo. Papa Kobangate, Yone Moponami Anjambe. Dame Lovlis, Junior Vangu, depuis Londres. Denis Fati. Et le monde a président Fati. Papa Lobaki et fête Baba. Félix et Papa Lobaki, le peuple d'Abo. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'Abo. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'Abo. Je vous ai bien entendu me rappeler Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Chers frères, je fais appel à votre sagesse. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres.